allez moto afali hemata allez oyo ya bango ekita mama di kabla meva allez kata ex quoi oyo lekeseleki natikala mkomo kufinga fali kuna lati basomeli ngango 500 euros nga topienga 1 million lelo pour confrère ngala lo kuna ngai alo bango pela bemission lo bana ye mena kama so alingi ka émission ka foi chrétien nga yana ngala batawa na susute ya to na poto nga na yeki bulo nga batu ba yebanga ya kuswa na te batu ba ya kufinga na finga na te vraiment manike na zanga na problème obi mutule tu le question te boda tu le mesoni obi mutule tu le question ah bon oh maman on bien oh mais ngapé que tout a dit on ça va courir ah mais you ka cette question on on la sortie on a la sortie jamais ça bon ça bien non maman on a la maman bon vieux Rambo FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant chez Amédée, la Villeneuve Saint-Georges, Franklin Macancia, Mbokoso. On est féru, poulet, Paris 18e, métro Châteauroux. Y'a les moutons, la chèvre, les veaux, volaille, tabac, poso. Y'a les moutons, y'a un tabac, mi panzi, yangombe, les ailes des poulets, poulets, fumés, nyonso, ezali, awa. Tendo, ezapeo. Bana poto, bana Paris, bana mokili mobimba. Tala restaurant oye libiso bilubi ya kitoko. Yangoyo! Restaurant chez Franck Poutou FM. Et libiso cuisine africaine. Oye zali na ba spécialiste. Ba yebi kaka kolamba biloko oye tali ba africaine. Yo muto lingaka mbika, matembele, ntaba, mbisi ya kokauka, nzombo, ngulu, madesu, yebake awa, okokata musapi, po balamba kango kitoko. Okanisa suki bongo. Awa na restaurant chez Franck Poutou FM. Babongi selibino chaque week-end. Eko banda ko yinda awa na miziki ya kitoko. C'est-à-dire que barumba ba live penza. Baza ko bete la bino miziki. Oza ko lia, oza ko bina, oza ko sepela na niveau ya mukiete. Po ambiance et zongi sikoyo na Paris chez Franck Poutou FM. Bon abino bato boza ko luka esika ko organiser anniversaire, mariage, réunion to conférence, yeba ke awa na restaurant chez Franck Poutou FM bazali na espace ezali na capacité plus de 150 personnes oyo okozala mubimba soko organiser ba manifestation na yo awa ekozala kitoko na niveau ya 2 fois te. Na restaurant chez Franck Poutou FM bazali kosala tous les jours à partir ya 10h ngingo ti na X temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7 na niveau ya 2 fois te. Adresse na bango Ezwami na 68 rue Émilie Zola 95 870 Benzone. Bonne réservation. Okoko benga na numéro ya téléphone Oyo plus 33 76 72 83 097 Ozamo Bimba. Na restaurant chez Franck Poutou FM. Non, bangonde bavandisi masolo ya bilubu pena akei ya 2 fois te. Surtout makambo ya ambiance ya Paris et kominde kolalawa. Na restaurant chez Franck Poutou et Kézongi. Wow. Salut fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur MS Carré Parfait. C'est votre émission
Oye la rabino masolo kitoko na palin esika ezwa mibino. Lelo na émission na biso ya lelo to yambeli bino motomoko ya Gaya. Tant on a bien moto munene pour découvrir ensemble langa. Aza moto sala rabiso bien quand elle parle. Bisino to vanda to yoka petozo sepela. Avant de présenter na bandina ko saluer mon vieux, mon boss Evon Tumbana envers ses salutations spéciales à toi, salutations à Jimmy Chimanga, Port de la Chapelle, salutations à Papi Lebo, Oise Telecom na créé, salutations à Chris Brother, Flamme Olympique, salutations à yo, salutations à Junior Mouye, salutations à Binotou, Bozota Labisio. Tozana image pro de sa chaîne YouTube, Oyo Sabino, image à Kitoko, Obozo na Palin, Obozo Sepelanango. Derrière la cam, Tozabongo na Faya Basket, patron Bogos, patron Gêne, Dekoya héritier basket, Chango basket et Guy basket, mon boss. Mesdames et demoiselles et messieurs, j'ai cet réel plaisir de recevoir pour vous Vienjora, autrement dit Kissinjora. MS. Bien. Oraboa. Bien sûr. Oraboa. Oui, toi, t'es trop belle. Hein? Ah ouais. Ça va bien. Et ça va bien. Mon bali est psychaboy. On lui va cher des poules. Oui, mais même ça rend dans un filet. Dans un mon bali, dans qui te côté donc. Mais yo beau, ils sont beaux. Et bon, yo n'est beau. Non, tu es bon bala longo boya ko bandene te asepeli. Oh beau. T'es faux loba. Congolais beau ou américain. Non, mais toi aussi la musique ba mona rem so bien te. Toi as 8 chansons au mono pembeni niveau zo boa ka Nathalie na ba montre ba nini na bi mais yo mto emi kiliga siko ba biloko to zo bimsango wapi. Oh, na ipoto et puis na ipoto nani na aigle. Ale moto afali hemata ale oyo ya bango ekita mama di kabla meva ale kata ex quoi. Ale moto de so fali lengi faligu no faligu. Non, fallait omelette aux champignons, donc fallait Tour Eiffel, fallait Arena, donc il fallait lengo na okilobina ovo na musika ya bangle basama be. Ah babo bisoto kene Zambie, ah banyo yo so kokota Angleterre ça n'est pas si bon. Ouais, c'est difficile un peu. Na ba tu baza ba na ba 5 ba 10 ans okende te so za nationalité. Ouais, so za nationalité, il faut un visa et tout. Ba bi visa na bango passe bon. Moi biso beto ki sima, ba to ba ki da 54 ans ba kombo ekota ki bon. Mais pour te mettre le quart de finale à Paris La Défense, tu as demi-finale hier, le 8 décembre, à Ovo, sur quoi tu l'as dit? Finale. On est en finale. Place maintenant avec les plans, on s'en va pas pour nous se pénétrer qui tu vendu on a ce qu'on a na ING Arena de Bruxelles. Qui sont Nebisio bana bella toza roya. D'accord. Moi ce qu'on est so penango tongo sa munde fatika tongo sa. Pour les fêtes il y a musique africaine et pour les suite et fin. Aigle, babi kata XD. Moto zo komisa kata X kata aigle moto anaka mikolo to le kalamita Kissinjoro balukela kiye obanda ko finga ye et tout si bitmo zongil so komo komisa ye. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ale moto ya fali hemata ale oyo ya bango. Bon en tout cas merci beaucoup MS o ele keseleki na tikala mkomo ko finga fali te. Ezaka moi ba chrétien miki pona zo moi succès quoi. Ko finga c'est trop dire. Ko finga eza o finga mtembesi zo ba comme ça. Na vidéo monter nga Kissinjoro na ça na vie na finga fali pupa. Et puis le leçon na zana mouvement oyo eza reconnaissance ya fali. Aza reconnaissance na musala oyo ngai na salela ye. Omoni ngala tonga ndako na banda na fali pupa droit chemin mutu moko apesa fali chance te. Bazara ko seka biso makasi ba seka biso fort baba to kosala eloko te. Donc ngapena pona finga mutu eza passé ngezala ka ba chrétien mo ka moya mike so na bilelo la kisanga vidéo ndenge onga na mona bato ya mokili ba finga fali ba kota na vie privée na ye na tika la kosala ngote ba petit sœur na ba passas mokendi longue jambe ayebi ba guérir de Paris ba doko ma guérir de Paris ba yebi ba boudou samba garçon de chance na pese mbote na Lyon pona okota Lyon na tika la ko finga te ngala zo reconnaître mutu na finga ti le salanga passé bon ils allaient kaka tango na zaka no kese mo boye Coco Madera
afingaka nzoto ya mama yango nga pe nazongiselaka ye esalanga pasi ke na ya pe na boye na banda kofinga nde bato mosusu mpe na bavandaka pa na internet azofinga no baguerrier de Paris bayebi ya donc banga na kofinga te donc prévane fali ablokanga te bambula tosali na ye namonaka stati na ye malgré na la okoma la répondre te ti nazongi epane bweza mwa manzambe ana souffrir trop la musique baplace na wuti Kisinjora, tout le monde te juge d'ingrat. Alors, aux ingrats, aux en a reconnaissance, aux ala qui est pas ya JB, aux ala qui est pas ya Koffi Olomide, ok, et pas ya héritier. La place où on est sur Tambolina, héritier mais mieux na poto, mais tu reconnais pas comment tu n'as pas vidéo qu'on va que poto liboso ye yango. Pourquoi tu fais tout ça ou bien pourquoi tu dis tout ça? Nabi MS. Ouais. Au moni toi la poto. Ouais. Au senti que dans la poto. Bien sûr. Bon, so na lobi ke na ki poto na mona Paris ne disco na ko mona ba galerie Lafayette. Na ko mona na ko mona ba métro na France na mata métro te na Paris. Na ko mona ba Champs-Élysées na mona ka Champs-Élysées te. Pourtant to komi Paris le 17 janvier 2022. Mba moto ke Bruxelles. Néola na Paris na tongo na ke Madrid. Donc après na ke Madrid to yeba moko to répéter na jonga le bilango to ke Istanbul po na Schengen bo benga Istanbul za rapporto te. Donc depuis na moni Istanbul na ba koto yo moi différence ezali. Ya ona lo ba pe na yaka pe na poto pe na biente. Eza ndenge ya ko finga te. Ozo comprendre? Neti siko na zati janvier hein. Na komaki le 24 novembre non? No, oui, le 24 novembre. Donc, si on n'est pas non mon poto. Donc, fali banda aibi pa ngopete. Naza passeport on a no tambo nango. Donc, akanga pe mutu ta okanga pe mutu te. Donc, to ba mikolo ba kanga biso. On ezara ba poto akala ndi ba lo kanga ba ma poto ba kala. Ba ba lo kanga pe mingi ba danseuse. Po ba na basi ba lo protéger bango. Kisinjora mutu na mouvement na bino mutu entre vous Kisinjora bazo akizeyo na manike bape bino 1000 euros. On t'appelle bino 1000 euros en attendant je vais voir le nom. On t'appelle bino 1000 euros et ça patience mukendi bozaki na voiture na ye. Bozaki na voiture à patience mukendi bozo tambola. Boke placement beaucoup tani bape bino 1000 euros. Yo petit manike de John 500. Yo botika na 500 pour battre manike à l'obélage. Est-ce que ça va propos vrai ou faux? Oui, bien, c'est gagné. Si go, tout ça, ba mikolo, tout ça qui na mutu ka passage mukendi, nani apesa ki biso 1000 euros. Kubita masola sanjete. Il faut le baké mutu apesa ki biso abudu samba action de chance na Lyon. Mutu apesa ki bino maître Correa Masamba Makengo peinture na Toulouse. Mutu apesa ki bino Yerdi Kojeni Chamuna. Mutu apesa ki bino vient na biso Mambo, Galaxy Mambo na Aubervilliers, Motema Anto. Bino kaka ba pesa ki bino na nani. Bananga na ya Paris, bananga na Vanda, batia biso na siège na Paris, mutu surtout à kimi ne siège, muso ki pa chéri na ye, muso ki pa ndeko na ye, pour ba famille tout monde na trotter quoi. Tout monde na trotter soko ye na Vanda bandeko na ngai, tozala à l'aise nani apesa ozal MS Bogar, oza mutu amayele. Nani apesa ki nga Kisinjora na manike 1000 euros o to kabolaki na niveau na nga. Nazana fali ipupa montre na lati basomeli ngango 500 euros na tetia ndombe la sexy nga topinga 1 million lelo pour confrère ngala la pas fali na okete na bango ata 1 million pour na kitia sana na mapangu na vivra très bien au moni chanson na zui avant na fali oyo esa opportunité mon ko bebisa mosu na vie na ngate na vena aigle numéro 1 ya musique ya RDC puis Afrique. Donc pour na kini wapo 500 euros nga Kisinjora 500 euros nga loko banga 500 euros nga Kisinjora et comme ça va toi moi et ça makamo bino est-ce que to benga ngona ba ilo gaction de chance metal na Mercedes Simba Gino bana ngai ba benga ngoma solo sanjete faut to solo mikolo ko ba Karine Pandora na nga so Karine Pandora fia sexy mama Mindele moi si alunga bonga komba moi ça TikTok influencer ça numéro 1 avant Abota Mindele elle est belle plus que la Belgique vérité tout la vérité nani apesa ki Kisinjora 500 manike c'est ma belle-sœur mama banana ngai banda to uta na aéroport na tika pa ya pena boya ki siège
abaki pa kiva pa tata mwasi po après 32 ans amona tata mwasi te to bana tika ye wana na leki na passesse mukendi na mona kayete préfère mona ba vidéo maniki kana zate yanga pe ya zate mais beaucoup beton pe na nenga système c'est bon il faut pas mona bino so boke te so pas so $500 ango 500 euros ba pia 1000 euros yo pona poto sala nini poto teka nini poto sa gel nini masola sanjete sotango sotango baloba ibo masola sanjete masola sanjete na ba pia kibino eza po botanga kombo ya Koffi Olomide na makambo bobe n'importe quoi. C'est toujours naturel. Tout le monde est confiant dans l'actualité. Nabi, n'importe quoi. Bien sûr. N'importe quoi. Mouton actualité dans le monde entier. Le quoi fallait pour pas aigle. Azate na barti seigneur sur Congo. Mamu fallait aussi en Europe. Mouton sala yangote. Champion d'Europe. Ah, on a va na ba TV na bino France. Na hôtel ka mindele ba lo bila ka fali. Internet ka fali. O fallait sena na arena. Ngala zana taya ko lo bila susu batute. Ah, yaya, ngaba kamana kisinjora taeza te babi kata via kala taeza kutute ba vina ngabino libika na pese mbote mbonga propre ya bruno libika mbonga propre poto gune so fali merci falinga na osinga ka oka merci to komi to yeso ki 90 personnes o mi bana mama lekite bana tata ko lutute mais o memi biso ozili biso ba visa ozili biso ba 5 ans o fute so ba biya ba Air France. Non, fali, merci. Naki sinjora, na lobela fali te aza déjà aigle. OK. Aza déjà aigle. Na senga kayi merci. Longa masula sanjete pardon. Relation ki sinjora za nango ti lelo na Koffi Olomide. Solata? Yona vie boko zarate. To sola nini? To sola pe nini? Alekaka na boso na politique, mutu to alanda, aloba na sala na quartier la tete. Il est sola exact. Yeah, beta masolo misusu. Obi kebiso na Bruxelles, tu zobeta les 16 na Bruxelles. Comment t'inquiète. Ya makamweza, oui makamweza na Bruxelles. Nasu na bataille baba bi kata via kala. Nasu na tati yana souffrir trop la musique congolaise hein. Ya. Na souffrir trop la musique congolaise ya tikanga na epoto kitoko ko. Hein, tu beta masolo ya formé cette maman album. Paris, autant partout, tout kene ba JVC, tout kota ba Montpellier, tout kene partout de la Renta, ba Alliance, ba Nzembo kitoko, yango na bengisi bana Écosse, bana États-Unis, Canada, Afrique mobimba, fête isko ndeza les 16. Na bela. Na ebiso bana bela bana kanda. Na so bana bela bana kanda. Bana bela ba Flavie Mongo ba Rosala ba boutique frata mode ba Rosala bana bela ba Rosala wana ba Katisa yala ba Noelan Dombasi ya Diko Dombasi ba chef mata bana Bruxelles toza roya. Oh joyeux anniversaire mon grand frère propre Jimmy Bela au patron né le 9 décembre Zamba protégé yo Zamba batela I love you mon yaya Jimmy Bela joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yabela ou Jimmy Patron, Moninga ya Gauthier, mascotte, longue vie, Anna Londres, à Outi concert. Anna Londres. À Outi concert. Topesi mbote sigali, Kisinjora, Manike to yambaki dernièrement na plateau. Na pesi Manike mbote. Manike alobi ke yesoki akota prison eza pona yo. Parce que ya solo la na yo abenga na téléphone. Mais yo ozwa exposa ye et pourtant yé aza belle sœur na yo pourquoi yo ko banda ko exposer moninga boy obino na boy ba aza belle sœur na yo pourquoi ko tika ye na pasi bomba été et pourtant yo bosola ka yo na ye en tout cas bakambo en tout cas t'es tiré bongi hein chaleur ok chaleur quoi maboko na komi pembe fire basket na e bien de quoi chango basket oh là là fire basket na koloba boye en tout cas merci beaucoup eza pasi makambo yo ngana elaki yangote ndenge toyaki awa na Paris toyaki makambo a 3 événements tozalango Paris la Défense tu es là qui ovo et simbi tu es carte de fête d'une finale tu sais qu'est-ce qu'on a finale mais on a vu ce photo que ça là on a Kinshasa na e baraté belle sœur nangai soki aye to ça qui n'est bien hein to ça qui n'est bien là tu kuta na tena kina tu kuta kina aéroport na monye comme par hasard yé pe azo voyager na e ba ki pété pour ba bombela ki munyo surtout na ndenge na to voyager donc naza vraiment naza na problème na été
na oyo nyonso eleka na vinga na ye mais oyo alobi ye moko ayebi makambo oyo eleka ndenge akotela prison naza mpona ntanga komwa motu te ndenge azalaka koloba nkombo ya mwana mwasi wana asala bémission na ye azoyeba koba mwana mwasi moko boye abotaka te asalaka boye te botika mwana nga presse bamo bamessage ebandi koyelanga bamessage ebandi koyelanga bandi kofinga biso banosasa boye nga mpe nazwi bamessage wana natindeli mwana mwasi wana mpona azalaki na ye eloka ozoyeba nana boduka mabe na kotindela ye eloka yo ndongo ozalaka na bashango basket na bagi basket mutu mwa azoyebela basket otindela ye donc en tout cas nazalanga su na temps wana te ya babeze ya bapolémique nga na ye asalaka kaka soka ye na internet koanwiri vi na ngai donc emilie ngai na miso ya bato nalingaki mingi bayela ngai ye nayeba ye te na 1999 na zemi grand frère nanga babia persona moto ayela ngai ye nazwa ye nabokola ye mwana bima prince abota mabana na ndako na ngai alobango mpe na bemission alobaka na ye mais na kamwa so alingeka ye émission ka fois chrétien ngai yana nanga na batawa na susu te ya to wana poto nga na yeki bulo nga bato bayeba ngai ya koswana te bato bayeba ngai ya kofinga na te vraiment manike nazalanga na problème na yo te oyebi pourquoi okotaka prison eza pona ngai te eza pona bozaki na problème na mwana mwasi wana mwana mwasi wana en tout cas balobi mikolo kata ex kata makambakala kata makamnyo surtout vraiment vient jour nazana nga na tawana te ngaki sinjora na eli fali ngaki sinjora na sala ba marketing à danger pona kofinga mutu te pona ko critiquer mutu te yaya rendez-vous ezandena ING de Bruxelles makambuza wana toyaki nde yango buzoba na biso yo bagalinge banda soka linga abomaka sebenye lokola bola ka ngai kela kala kichasa na poto vraiment te obinga na souci pour ça ya nani na tuno yo kana ya linga banda baka su ya sanité ya pamba kisinjo uzana media uzana influence makasi manika uzana influence makasi Prince Babia un boga Prince Babia ebi koyemba mais pourquoi Prince Babia azoko se déchaîner ta bima sa succès donc omoni fali osaka tout ponae fali osaka tout donc ngana maniki tufatu za bomoko to sola na posaka 6e ka fali abenga biso kuma ka fali so abenga ju 5 ans ou 4 ans ça dépend ya passeport non et ça fallait ngana na souci après ça ko kufani na za de papa kamana ya la po ya la ba donc mama za mutu nyoso ebi isoko ninga kota prison ninge salama ninge alors le bala moi soana ninge ba memana kuna en tout cas balobi fallait lobi rendez-vous ING Arena de Bruxelles yango de skoto na makambu nango oza ba mama na masola sans était ba distraction abudu sama gaxo de chance na Lyon maître Blaise be kwa 5e dani yaya ozala ki lobi bana Londres ba sepela ki lobi bana Londres ba sepela bana Londres ba sepela ki lobi bana Londres entre vous manike Kisinjo Raboy na groupe bino na bino bokomi ko discuter na kati ya groupe tozo mona manike azolobela Jaël Show makambu ya Jaël Chondongo tanga ba komba batu musu na ba émission et pourquoi manike azotanga ba komba batu et pourtant bino na ye boza groupe moko Jaël Show pe azana bino pourquoi pas ko benga mutu musu na téléphone ko yebisa ye mais wana ndeza mabe même le groupe balobaki yango so za problème na le kamna mutu na yo ndeti ngaba benga Jaël Show ah ouais tama maza ko bien si Jaël Show to il makambo te bon o moni ngapena ngana muta marketing ongana saka na ba mouvement bango baza ba porter parole te ba marketing te bango ba luka ba base quoi ozo comprendre yango moni moi makambo na ninge salaki koleka na bon na ba groupe bon nene comme ko swana na ndenge ye manika longwe na groupe bon ya zane muta marketing te ngam sana marketing ya wana masula santé te Kisinjora toko masiko na mama likamna biso tozo beta lisolo Kisinjora fali popa autuko beta arena oyo nanto eza déjà beti de arena to banana no puisque zamba liboso to yamba yo to banda osola siko arena liboso oyo beta maki awa Kisinjora tu étais dans la salle ndenge nyo mona ke événement ndenge nyo mona batu na kati et sala ki yo ndenge ouais tant na koti na kati na 20h na oki somo 18h boroli bulu boy munene boy 18h zaki vide kasi te na munyo munene 18h kasi vide ti
vide mais pour bato baya kati et puis bato bazoya bazota eza bato bazobibana ba métro bazota partout ba linda kete ba ba Suisse ba Genève bato ba partout za bongo et ça concert ça soirée hein et concert à 17h et ça concert à Moïte ça qui soirée et banda 20h de la telle bengabi mais la zana confiance à Fali pour na mona ipo bien le comment te kamandelo en ligne to so mona na be to betango dada wana aigle sur ton yokoti na katasa au moni vide wana na moni vide na bangaki na mutu boro vraiment munene boy Fali pe na so blogo boy munene boy ndi to teka ki billet nazako solo na ba vidian koi de Bruxelles nazako solo na ba pichu doko ma guerrier de Paris ba patience ba tuti ba sobe ba billet ya to mara 19 na bimi libanda na oki somo ya nebisho ti nebisho non faut beti la Fali maboko na Congo faut beti la Fali maboko excuse-moi ni desunga na Congo na poto malili ya malili au sentir même libanda et poto malili quoi. Donc quand on moni ba tout temps ba côté ça li bien et ça linga bien likolo etondi sena biso etondi et puis batu batika libanda belé bakotati batu batika libanda ngala sala batu to ngina passage mukendi mundela zo boya batu bakote tout fumer ko sala o bale na sepo likolo na sena ni na setondi et ça ba plus de 40,000 batu batika la ata ba 20,000 batu baya mosko congolais mababa congolais mababa africain mababa tumisusu parce que mi mindele baleka ki biso pene belé po nini kongola linga neti ba masala nga ba jojo mota na pese mbote alinga so ma billet sur place mabe ebomaki bato misusu na somba kaka sur place ezala te yango mbalo sombaka déjà billet po bilengi ya ovo yango nesko zo kitesko eglesko azo kweya pa mapapunya so pena azo kweya pena na ING de Bruxelles wana bana bela leader américain zo ya même discours au PC Bisoki Sinjoro lobby que Fali il a fait plus de 40,000 places personne mais toyamba qui Prince Bakali to Guinée na tout ni Prince Bakali concert ya Fali sali Ndengeni m'a dit que etondi et sali 15 500 personnes. Ale moto ya Fali hemata ale oyo ya bango ekita mama voilà wa sola santé misule témoin o ba so lo basute ba reda kuti ba lo bate ba lo ba miso mutu témoin en tout cas so za jalo Fali tina niveau wana ya arena play wana en tout cas na ebite miso no témoin misune témoin ba betaka masona ya orchestre na bango ko batika no masona biso ngamo na zapo na beta masola Fali ngamo pa na zawana ba goche bilele bazawana biso tozana ba Jael show biso tu tozawana ba Alexi Wechi tozawana ba Mumba tozana pona olobela Fali donc muto kana plateau oyo abeta masolo ya bango abeta ninge l'idée la bango awasala makambo pour la 2023 oso to sala bilan ya artiste congolais o batiaka munoko ce que tu sais pas to comme bien en décembre Fali to bandaki Stade Angola, Stade Massamba Deba, Stade Abidjan, Stade Naneo, Stade Nana Ngonyoso, Stade Abidjan Tangia, Stade Bomona ki Guinée Équatoriale na Malabo, Bomonya ke ake stade na Uganda, ake stade na Kenya, ake stade azongi susu Kenya nini Uganda, biso toye stade po bareno eza ba stade. Rugby beta mangana tala na championnat rugby abeti stade wana ayena ayesusu auti ovo nezaba tokende ING après azonga Abidjan na le 30 na Cameroun ya surtout lobi Fali numéro 1 tu dois Fali numéro 1 te surtout comme si Fali danger tu dois tout comme ça Fali danger te ya musique chaque chose a son temps et le que so bon ba misé congolais balingi kondimate ke basala kipe ya bango eko kinga no mona wana poto awa Thierry Henry Zinedine Zidane bakokima mbango solo kwa Mbappé te bakokima mbango kwa Mbappé te ça normal soko sala kipe mingi o bozi na fsenga kisinjora grand père abi ngaba sikisa bano baba falinga na ngaza sunga na sala déjà ya somo eza normal vie fois la motema polele o ya yuse le kaki ese leki eza nango normal yalo kwa pour le moment de tout ça awa ya na ngelize sa fula la PC mbota yebi ya robivo ma display en couleur yebi boutique fatra mode ba yebi mikolo na drum eza petit na biso o akilelo o alelo ba bengi aland
madruma madrums aliki na plateau mikumisi ya muto so beta ba stade so beta na Afrique ayetu ko beta ngona ba Europe o batu musu ba salate soka mikumisi o pechana ko lo banini ye pechana aleki biso ba vina so ba chichi na basi ba sala ekoka ba vina so ba champion di capella basi ba sala ekoka c'est bon et ça normal. Okay. Chaque chose a son temps la bango soki koki et koki a na Congo batu baninga ka azala kaka en tout cas ozata likambo na tango na yango kisinjora et ça là qui on ndenge comment na Koffi Olomide grand mopao papa ya fali autrement dit ayaki na concert ya falite na arena même pas ko PCM sous ba remerciement na arena ça là qui on ndenge ouais ça dinga pas cité nazala pe na batawana te déjà falite en sanga musique na bundanga ye moko na tuna fali question moko na 2006 tant to bisi droit chemin di cap on avec mi di cap pourquoi ombisi mo pa ote afula biso ti lo répondre ti lo fali a répondre ngaite soka répondre nga héros soki ayembi ngamone ko bela film héros soki via yemba ka bonga bolobani omoni mtafulie Xavier yaya fali na bato ya ye o bazala na ye bakoma kaka ba jalune ka pamna babuyi bakoma mitema mabene ka ya pamba po succès mtapesa yango za nzambe ngai mkona mona ka fali na quartier latin ko bina na yembeli wana na banja ba video botar mo po imo lo bayango ya succès ya kindoki suka ka yembi ka batu bagani suka ka bini batu bagani yango tangu fala saka droit chemin na tika ka jibe na yake pa fali pona yebaka tala na ye et puis mayele na ye na beka toke ni musika ya tika fali abunda nene ngazo bunda na ndenge na ye ça va bon vieux bon tu es ma solo sans été selon ma sans été mo et ça la bien tête comment on a par exemple tout le monde Youssou aye na concert ya fali pour pas tu vraiment préféré même Youssou ba benge Pepe ou bien papa ya ba warion que Koffi Olomide oza père ya fali na musique ouais Youssou ndenge aza na tango fali bandaki musique azaki na ye batika ki était ba soutenir c'est tout na pesimbote na honorable Solange Washington mukwabo bolata ki kitoko na ovo ubi ba tutu ma solo ovote ya to bita ma solo ovote to bandina oyo fali salina ovo ya non salamate et salama pete pe que salamate et ça le nene comme on a première congolais abeta na salam nene bongo na Angleterre na Londres et ça linga plaisir moko et puis ça le kumu ya RDC ya musique na biso asali fierté ya musique congolaise et puis ya musique africaine et ça libye banglais bazoka moi mindele bazoka moi na mona ne bat bazokota c'est qui donc vraiment ça linga plaisir moko mambo tu na yebaka na ngango depuis na yebaka ngo tanto banda droit chemin berer na sana ba vi na nga erreur na sala na vi na nga na kanisa ka soki na kepa batu wana na okoma soki ndenge nyile ona zala kene loko tele ona zwaria afali na lobango de akala fali lengi fali go non ozaka bulo wana donc vando lo baka fali go fali lengi obi mutu na tulanga question te boba tulanga skoni obi ke mutu na tulanga question te oh maboko no bien oh na ngape ka tutadi oza ba kura mais yoko ka cette question no lulu o ko ko ka su kala sote on a kala jamais et ça ça bien non maboko no yoko ko kala te maboko no ça non c'est peno oza petit frère non lo babu obi tena fali ku fallait bobo ka kese na vanda bo pesanga CD ya droit chemin abinjo ka musale bandi yana yoka nzembo wana kidia fuka mapata eza komonanga mapata ebinga mure yebi neso yebi nebisio yebi ke uta sherifini kan liputa mama masasede nebisio no kafali lengi moko ka c'est dans bachi okindulo okin pongam la badi marketing na okelengi moko na so fali non fali go
Ah ouais. Non, fallait lengi. Ya moneka la komeka fallait lengi. OK, nanti mo ba associé kitoko. OK, nanti bo kitoko. OK, nanti bo kitoko ya fallait lengi ya chomoninga na souffrir na ko ka banjemba fali combien d'années. Ah ouais. Ya na kanyi mutema surtout tant fomi c'est bimi le kwa na kufa. No komeka ka. Osala choix ndenge ni na album mabongo. Na bité tika. Ndembo nino linga makasi na Formule 7. Nzembo na lingaka makasi na Formule 7 ezalaka de la renta. De la renta. Tango bimaki na va na sheta ya Bibi de la renta. Et bimi na kangaka place ya Lyon. Ce que moi ba fallait lo ba. Oko le bela besongo c'était. Mais fallait boire Lyon a boma trop wo akwesa mpaka sabangombe na banjoko kasi mokolo moko ngungalelisa ye yo kaso pachango bibi yo lelisaka ngai na bolingo nazolela sentiment to pasi ezoyeba fali tolelaka fali okosate fali tolelaka yaya mwambolo fali komi naza lekila nga patience mukenja olanda nga yepa binjoko na kokana na bolingo te na lelaka ya Patience mukende abi na lelaka ya ngape na lelaka fali tolelaka na bibi wana webi no sala ngabo webi na yoka tunangani webi na yoka ni ms ibomanga tolelaka pandora yebi karina yebi tolelaka yaya bibi yo lelisaka ngai na bolingo nazolela sentiment upasi ezoyebana te ngana komi lokola ndoki oya lei moto amakila tika tolelaka fali tolelaka bibi yo kasko parti moko fali loke bomanga bibi balola na joto na yo kende ya foko balola ya mwasi balola ya mwasi fa balola ya mwasi fa balola ya mwasi fa bibi balo ni beli basinga sote to ba normal ni beli basinga so petit bouger mon ko petit bouger balola ko fali akena ona ndenga lo petit kina ko eza bongo ça normal mukolo yebi bakoko njoka ba yebi te basala bongo oui fali bibi balola joto na lele le ngolo babona bulenjo so imba na oka pe ba friction na oka ba cher de na ndenga bibi bomanga ya yomwe bato na ofu ba kufa bato ba kufa na ba dépense final salon agua coiffure. Merci mon ami okatinga soki kitoko fallait comme ça na bugara salon aga et puis na pesi ye na benga ke mokonzi quoi Luki Passeport mon ami Luki Passeport na pesi mbote na Nadine Nkoi na Londres wana Nadine Nkoi leki na nga na lela ofort ya bébé diangu yo yebi ya José ya bébé diangu I love you ya na lela ofort ya bébé Mata Masikini I love you Techa Ndombe la sexy. Merci, montre 500 €. Eh, petit nanga. Yoga, si vous commencez à montre 500 €. Parce que je montre Techa, la sexy. C'est ma petite sœur, madame. Qui s'indora? Fali Azanani pana. Il représente quoi Fali? Ouais, mon kotokoute na Fali. Aibsingai. Ngano to uchi musiko za ser na ngai. Donc c'est mon frère. Ya on a zolo ba nyoso. Na sala fali na yebi man etikala ko zonga le susute na maloba na fali epsa kingai abiti ma sœur non kolela te vinjo koka yangote na kota yangote petit sœur na nene mabaya na koka yangote Zaki facile fali ko zoa kotala Rita Vundu kilo ya mboka mon Liège, ma petite sœur chérie Rita Vundu de konanga barumuna kuka yango te donc ngepa nanga na sala ka berer na vie nzamba tinda nga fala sa doit semaine sala erona boete yependa malobosko ya ebisa kinga fala lo banga mingi te nga tia ma sœur osala nga boe poani fali abi mama nana linga ko mingi mama nana ketchup merci. Petit maman nana ketchup. Maman nana ketchup. Merci maman.
yaya nasala mabe moko eleka fali abosana yona ninga suku calculer ngote fali abosana nata moke moto moko ta ndime go ya na poto nata ozongi epi fali azana motema moko na vana ba mise congolais bana mitema wana te ba mise congolais ba mitema mabe. Ah bon? Oui. Pourquoi tu dis ça? Na lobi yango fali bana ba orchestre tawa c'est pour na biso. Ça biso ba est-ce que tu es plus de 90 personnes? Ouais. Ah mais moi na déconnecté moi ni te bon ba ça ba fiko pour kende bazo calculer. Oya okete. Oya kendete. Oya okete. Tima mukena. Ya okete na pese mbote tima mukena. Papa leka bana linga ke mingi. Donc na va na orchestre. To yeb sangate. Na va na orchestre ba misia ba souffrir na orchestre. Au moins que leader vraiment pour moi mamutu na Europe. Donc na ebité azomona ngo eza paradis. Dans azomona ngo soki ni me fali telenga me ba frère na ye telenga tambola na bango ba petit na ye ba master na ye. Poto apete. Ezaka ka benga. Na on la fali benga pour na prince Babia. Fali s'il te plaît je t'aime benga pour na mon fils. Benga pour na prince. Benga pour na prince par musée belé en 2024. Fali benga kon benga ka système benga pour na prince. Prince et ça va bien quoi. Et Sinjora fali pour pas bêti déjà des arena finale au lobby eza les 16. Eza finale. Eza finale. Na ING de Bruxelles, arena de Bruxelles. Ouais. Pour na yo bato ba Hollande bato bazota la biso onon ba paye ba billet bana ba ya Bruxelles ozo ça ba nini pour na ING au arena ozala d'ici là ozala kala mingi te puisque tout le monde samedi déjà prochain. Ouais, samedi prochain. Ouais. Donc tout le monde déjà des arena betami Souka. Niveau ya niveau des arena na mutu moko te andima. Et ça lui on ndenge nini comme on a musicien congolais moko ala nisa 3 grands événements en Europe, ba événement misatu. Suite et fin. Suite et fin, finale. Finale. Pour te mettre quart de finale. Tu l'es qui Real Madrid. Bouh. Tu me dis fait le ovo. Dans la bâtiment congolais. 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 Aluka kaka. Aluka kaka moi ma faille moi ya fallu quoi. Oh au moni monotonie. La bête le du solo. Tu vois que va binini. On fallait à présenter ba musicien té na arena na défense. Normalement, il fallait appuyer dans l'espace, ça peut ça ba mission espace. Bon, au moins concert tu vas préparer ouais. Au moins tu peux ça gagner une chance na ba invité na biso. Eza premier concert à monene ba plus de 42 000 places. Mais invité wana ba yebani té mais problème ezati ba mission so ba mission na biso. Aba présenter bango comme bon monene ba na podium té. Ba yemba to ba yemba. Mais ba tumsu ba yebi ba monté. Ba to yebi ba to yebi ba télé té ba mbasi bourgeois té ba aimer Dubaï té. O ba to yebi ba tout. Ba Rita Vindu MG kilo ya mboka na Liège na PC Mbote. Ya ba mission so ba yebani makasi ba to yebi ba Nathan ba to yebi bango nyonso. Mais faki ba sala tamo vocal a yembi linga sala. Na lobi ya musique eza cœur, musique eza vocal té. Ils ont ba préparer un concert. Au moins tu na offre ba ba vocal ba sango so na ba ING ezaki a besoin musique le Congo te ba tika la biso de 22h à l'aube kuna pesa so 2h du temps kuto l'excès muki eza bongo ya butika ba misa so ba ki to so ba yemba bien so ba yemba cœur ba 25 cœur ki to ba bine ki toko ya fallait ça fula bango boka bango te na formule 7 ya boka ba chef à télé te ni non Masigini, mata Masigini, I love you. Ebi que so tu fasses bongo ba ni ebi que la mondo na mama na bébé na bi ngana fraîchir et puis tu la moi sala na mobile moko na mokili. Tika bo. Ouais, na mobile moko na mokili. Oui. Azaka fier na nga. Venjora. Oui, na la fier na nga. Mutebi balazate. Yo boulé pena ne oza na webisa batu ke depuis yo banda maramba bolingo. Na 19 ans. Na 19 ans ka vio wana tile lo yeka. Ka na vie ka na pese mbote. Papa Bada Chris. Grand prêtre. Tu n'as pas le lingangé à jeter. Ou tu as appelé toi et Simbi. Tu as vu un ayanke. Bon, vieux Rambo. Lion a bomba trop wow. À quoi ça me parle? Ngombe na banjoko. Kasi mokolo mokongunyale lisae. Deka titi mwenga bel homme. Mon ami Deka titi mwenga bel homme. Tokuta la mingi. Na restaurant Mambo, Galaxy Mambo. Obe vie Mambo na pese mbote. Obe mbisi moko za la kana. Suka. On a taba poso wana.
na semu na pondo mère anto ebolam na bisi moi sinda mindele ba olambana vie mambo da pesi mbote sikwa place tukutana na ba vie na so ba Rico Jenny place na olinga Mohamed Saidi na Jean-Pierre Kafuya na ba Christian Yalema bana kichasa soki ba yebali akawana Jimmy Bela on est patron batu ba Orlando Jimmy Bela I love you Jimmy Bela yaya to na suka émission na biso ya Gauthier mascotte na zolinga na kota Balenciaga akota oye des fois ya Gauthier akotio talatuna muni Bela Jimmy Bela bon yo asko mamlena loba elo ka na musique siko na bataba mbongo na kilelo Bela nani patron Jimmy Bela muni bilo ka tongi na kichasa fui ba mutu na ba Everett banda ba viki loji na kikolo na ba ya le kikoda mboka koda mboka na ya wili te ya wili ya comprendre te ya wili ya nisiko ya to bina kilelo to so bana ba jeune ouais Jimmy Bela ya wili mushina I love you on sentir ya wili belelanga kaka asombela motuka belelanga kaka esalanga kaka ya wili musheni donc Jimmy Bela ope azali kisinjoka batu tu ba otala ozama elinge koya là ela bo mambo na soutien bo ngubi msongwa ela misate elinge koya ozama buli mususu tonde ela mbo na chaka na soutien na papier baboma na porte-monnaie ya tika balakisenga mindele mo na patience mokende batie na nini na gare batiaka maboko na poche keba batu te patience mokende pepsenga ya longola tanto ke na bele bandibu ya longola ya longola bango bakokoto na maboko yimo yo pepsenga ya longola ouais bienzo bato na suka batu tu ba otalo avant toke na biso na suka olobi na batu nini bato bazotala wa ba warrior pour na construire na conclusion nyonso ba mtolobi na tikilo kam loba solo na bango. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Bah, réunion surtout. Boye binga na senga bino ka merci. Vient jour la longo la chapeau. Na lela bino tu ba warrior fort. Ba warrior ngai. Vient jour premier warrior. En tout cas, la sengi fali pour pas merci. Nzambe protéger fali. Nzambe batela fali batwa ko monter ma bena fali ka pamba. Il y a au moins la vie. Ils a travail. OK. Musique a fali abokela la mutumbo akela te. Abokela mutu jetonte. Landa de la renta aimbina landa kitsch complet landa science fiction landa par terre bandi masali baseyo avec ba comment on a fier makasi il y en a comme fier na poto ya na poto ya na juma ba bonne manière mboko tunani ndile faut s'il te plaît ouais na juma bonne manière na poto bile tunani fallait ça la musique ni kitoko ça talent na yemu tezo memai ozoko pa ba mise congolais ba travailler o bazo ya ba jeune ba vie ba si ba leki e ba ko zonga kate eza na normal ya moni fali atika mikole bele asaka ne ba rumba congolaise donc asali ka parce que azo kitana tango sa musique zo attend ya so nzembo eza kitoko OK ngana sala nzembo moko bolingo ya kamakasi na soya mwasi Charlotte Mbanga lianga mama penguin na sango remix na fali na kifali siko ya batu ba sepa na ebeta na Bruxelles ba senga playback ya no elando mbasi ya binchora ba uluko na Bruxelles na bakati sayala na ba vindu petit c'est Rita kilo ya Liège na Bruxelles so ke obe okutana nani okutana Evan Tumba nani Evan Tumba na biso tango koma na Bruxelles asola makasi vous comprenez donc yebaka ko travail so nzembo eza bien mutobo eko kisite pour nemba ba nzembo nga ba keta love bat lela ba chana ba keta na ba YouTube na ba kinjo ende carrière ngo bandaki mais vous comprenez te nga na musicien te nga na orchestre nga et comme les warriors de Vienjo ouais ba vie mutoile na PC mbote vie mutoile I love you parents français vie mutoile na PC mbote mais si chante FIFA na tike fali ba change ya ça la musique ezala bien ba yoka na bango OK pour ba musique congolais beli na so ba zo travailler te ba ça ba nzembo kitoko te l'esprit est bien ba ça la ba nzembo kitoko te en tout cas ba yeba ko travailler na pesi ya Charles Tipaka mbote na pesi ya Alain de Mayo mbote
napesi muziki likonji de Bruxelles, musique likonji de Bruxelles. Napesi Karine, on a goûté Karine déjà de tous les temps, de tous les jours. Lucky Passport, I love you. Na olelo mabe Lucky. Bosaina. Namoni amiyu mwasi nzambe batutu nalingi bino mingi rendez-vous eza le 16 oyo. Yeah. Nazo ba ngamona ozala na tozala ngana koma na ba oncle Blaise Nchela manoka fali apesi mbote place azali et puis merci na batu ndenge ba pesi confiance na Soule Kauka. Soule Kauka numéro 218. Il faut pas voter. Batu ba pesi confiance. Leader à Moamba. Et puis leader à Kincheso. Amayele atangi pa basango na Likia, atangi na Maroc, atangi na Poto, azamayele azana pona kosa la clé. Le mobile nga malba mo na komé pona Soule ekimi le belango vena potara Soule. Pomoni Soule bazana po na changement. Donc ba na clé à changement. D'accord. Yamboka na biso RDC. Tous a besoin de jeunes. Et on a tout voté 218. Soule Kauka. Et puis na commune à Kinshasa wana. Nani azana? El Zapatero. Fiston Coloqué. Numéro 24. La ebisio. Bana ngwaka. Bana madimba. Bana ngwaka, surtout ngwaka ya nga. Nga basi na ba mimi bekila, nga basi na ngwaka. Bon. Bana keti. Bana ngwaka. Wana tel père tel fils. Wana mwana bino liki na bino ndiko na bino. Zapatero. El Zapatero. Bon. Talaka mutama yino honorable. Opi ona zonga mouvement o. Afungala mutema na lukaye. Ouais. Ngana zonga ngamuko. Nga fala luka te fala za tala ngate. Na luka bango na bino zo zonga nzamba la kisinga na zonga. Tina zana fali lelo eza makambo ya nzambe. Dieu est bon et puis merci na maman Nana Ketchup. Merci maman, I love you. Maman Ketchup naza besoin mona yo. Merci na bana Paris au Bosali pour na biso et puis merci na ba combattant ensemble. OK, ba combattant. Ba maman Château Rouge na kota ko ba maman. Ba tigiote. Tisigo. Et comme si là. Tosona ya Lili. Makaya. Ya Lili Makaya. Tosona ya Lili Makaya batiala se. Ya Lili pardon batiala se Château Rouge pardon. Et puis Gladys Mbala Lafayette. Non côté tout nani. Non côté mbamo ya ngayo na eso bo beta ya la Château Rouge. Bo beta ya na et puis là besoin mon désolé, agence assure sur. Agence assure sur. Tarabio langa e utana. Et puis là besoin comme mon vina sonani na Château Rouge. Nani. Papa nani. Shango kafuchi basket. Mbutalombi. OK, liantaba. Na liantaba pa Mbutalombi. Mbisi. En tout cas ba mama sa Château Rouge. Atigoko. Ndio tika pardon ko. Botika Ventura. Voilà. Ba mama Château. Mamondele. Monangai. Mamondele pardon. Monanga nzora pardon. En tout cas ba limbiso eleka. Na yeba kité. OK. Na yeba kité. Eleka ki bimaki micro oyo. Et bon ça somo comme ça. Surtout ba micro ya Congo. Surtout ba journaliste. Tu as posé un frère dans la plateau. Bon ça me so moi makasi. Ne comme bi lobela. Vous comprenez? Mamondele Lili Makaya. Gladys Mbala Lafayette lundi na Château. D'accord, donc to comme la maman ya matonge nazo ya matonge na koma mardi na Bruxelles. Chef Mata I love you. Fallait comme singa bo hein. Et vous sentir. Non me sentir comme non me fier. Il est plus fier. Et qui basket. Il changer. Et qui il shango kudenga kamo. Obi shango kafuta zo kamo. Shango basket. Bo yemo konenga komi. Shango basket. Azaki bongo te. Azaki ne bona ki yo sala na poto. O eza tala. Tout ça na to eza poto. Bongo bienvenue ngo réalisateur na biso. Bienvenue ngo ene no leli mabe. Na singa ke kaka. Na singa ke kaka ngana olela akocha nga seya. Ah bon? Et la leli na magasin ona seya. Ba mbacha batisi mo ngeza wana. Bienvenue ngo akocha nga seya na zotoma 4 mbacha tisi. Te en salon vite. Donc comme la personne na suka Fienjoga oposa ni Karine Pandora tozana influenceuse monene. Pandora na no fan na. Ah bon? Natala kaye a s'exprimer très bien et puis Congolais lingi de vérité. OK. Congolais sur le vérité. Eza ko finga. OK. Nana ke mission mo boye alobi
Quand pas tout bino abi jour en émission abi ba leader a Congo nde ba quitter ça mabum bata mabum baza moi abi ne vérité tout ba kazo son té leader penza fo libongo za télé quoi fallait et ça la bien vous avez ba HR vous avez ba Kenya ça va bien mais na Congo bata mabumbe ba souter na ba leader na éviter bon nde bazala quand les arabes souter mabumbe batika la ba kala de ba kala batika ba 4-3 ti lelo baza oui baza ko bata mabumbe baza ti lelo na éviter donc pardon ya Jean libumu yana ni kata mafia kala kata X babi kata X si yo nga ya Jean nan yankosi ya kulutu et puis babi voter Fatia numéro 20 tu dois choisir ok bien yo zana kinité ngana zana kina danger yo zana kinité ngana zana kichasa Fatia sala président Fatia ko tayimbo ka so terrasse zana raté taka mtoba na mboko na terrasse est-ce que zana mokili non jamais est-ce que zana na mokili jamais donc on te peut ça président Fatia chance ok ya pardon ba maman et moi des agi ndiko ke bazana en face à le transit à parquet ba to ngabelo mokwana ya président Fatia ya solo tout PC deuxième mandat ya solo tozana choité ah ouais bana ba moto ngofele na Congo batanga ofele batanga ofele futa kaka ba privé président Fatia to voter numéro 20 toi na choité to voter numéro 20 to comme na suka émission na biso merci à toi Kisindora merci pour bana Bruxelles OK bana Bruxelles bola ta kitoko pour bana Paris ba l'attaquer ba papa ça c'est vous qui ne joue na ba betaki ba BBC que ba betaki forme ba tete ndombe la sexy a betaki forme donc sikoyo bana ya Londres nde ba bomi ba yale moke mokulutu ba l'attaquer ba sapata sika ba ya robivo ma display en couleur I love you mo yaya à l'attaquer maître Blaise B quoi yaya l'attaquer siko binosko bana bela bana bela bolata wana Bruxelles wana place masola ndule banda wana Bruxelles bana Bruxelles bolata tobina ba nyoka laisse tobina de la renta parti wana kaka fali pardon Lyon boma fali to lela ka fali zongila ka parti na Lyon pardon na sengi fali na ndeko na ser na no robaki o ser na fali muni place à Lyon pardon c'est la ngata dédicace pas ça la njoro roba place ona bandela ngo iko sala ba to lengi fali za fali go Lyon ma trop wo akwesa mpaka saba ngombe na banjoko bongo ngole la solo bibi ole disa pangosa mani tigole la tika vienzora ah non oh là mais vieux nous arrivons vers la fin de l'émission merci à vous merci Monique et vienzora tole la vraiment on est ensemble ça bouge pas ciao bye bye tole la